Voilà. Tobani na Nyangwe. Eza veni. Si tu m'appelles ça comme veni, eza veni à Rwanda. Yaka critiquer Tata Mokonzi Ekolo. Yaka lobana mandat na ye azo salate. Mais soki oye ko finga. En tout cas wana prison ekotonda. Omani makala wana ekotonda pena. J'appuie. Ale bino bana mama na boyeko lobo totanga ka classe tozo misala te yango botini mama na bino finga moi ça cher eza outrage ya makasi eza pena outrage nga pena na koloba outrage mo ya makasi bo féliciter Félix Tshisekedi tisie munene lokola kulutu nanga Martin Fayulu ovandi mama ya bongo azoloba bokomisi star bokomisi politicien Tata Mobutu va toucher maman Bobila Dawa neni maman a touché maman Denise. Non c'est comme si on bosse qui s'abalouba. To sali effort, ka moi effort. Si vous arrivez à présent mususu ba l'équipe ba ngaba to sali. Maman on a ça mutu mukiete pour président république le bakamo maman wana TV ça qui la kisaki et la kisi na conteste nini voilà na régime ele kaki maman wana pena nenga lobaki makambo wana maman wana na régime uto leko maman wana pena nenga toucher mwasi ya Tata Mokonzi Ekolo maman wana bino bozo loba wana maman wana soka zaki na régime ya mufunge mukamate mukwata kutu na chiluba. Mbote mingi na bandeko ba congolais nyonso bozolanda biso na monde entier. Jerry Kobetox 207 de la presse, Mobala Litutu, Yamandefu Bizarre, Joe Biden de la presse, Muluba Mwindu, Yeyo ayeli bino lisusu liboso ya ba télévision na bino liboso ya ba téléphone, liboso ya ba ordinateur. Merci na peuple congolais nyonso oyo azali na monde entier. Merci na bandeko nyonso ba diaspora. Merci na bandeko nyonso oyo bazali na ba province, oyo bazali na ba pays Afrique. Na pesi bino ba mbote ebele makasi vraiment. Bo continuer ko s'abonner na Congo Gold TV. Ya yemoko le boss le plus charismatique boss Michel Mbayabou. J'espère qu'il na BBC Combo testé là soamana. Michel Mbayabou boss tant to ba boss. Donc il y a vraiment zali autorité morale il y a chaîne oyo bo continuer ko s'abonner bo aimer bo partager ba vidéo tant nazolo ba Michel Mbayabou nazomo na mbala moko boss Ben Mouyamba. Donc wana bazala rapena ba vrai na ye. Et puis na bo sanité papa Sibu Mutombo wako etu mashi wa mume nuko etu katu jimini kaka pe awa lisusu na moni mbala moko mokonzi papa na biso Gilbert Kankonde muluma wa mpolondo wa mankanda ba kama nena obwaka na obwaka bango ndenge ni boka mapo ani na bwaki pe lisusu nani lisusu parce que anazo bwaka Freddy Chibangu ajetrade Freddy Chibangu ajetrade mutu ayebi masolo a diamant mutu ako expliquer Congo avant d'ici biso ba congolais azo expliquer biso makamba ba diamant honorable Freddy Chibangu ajetrade lelo na ye kolobela likambo etali politique mboka na biso entre pouvoir na opposition ngai nazomona na lisu ya congolais oyo nazali de père et de mère nazomona lokola on dirait na Congo opposition zoke na okufa na kolakisa bino ba preuve ya lelo opposition zoke na okufa ata Tata Mokonzi Ekolo ndenge tozoloba ke tozo critiquer parce que so to tchena biso pe ngai pe o na koki ko critiquer pa Tata Mokonzi Ekolo mais na koyate pona insulter ye na koyate pona bimise moto na lokuta to moyibi ndenge ba mal intentionné bazoluka ba salango vraiment polémique ebimi makasi Tata Mokonzi Ekolo mboka alobi ke ba kasho ekotonda mais bato ebele oyo baza ba mal intentionné ba comprendre liloba wana te pi ba discerner yango te alobi ba kasho ekotonda te pona excuse pona bato ba finge te
alobi bakashe kotonda pona badongola misu bato bazali na ba intention mabe nde bakashe kotonda même moto zo yibaka nyaka ya leta kashe kotonda pona bino mais ba congolais belé o bazaka toujours wana pona ba débat na émission politique na parce que nga tala ka émission politique makasi lete émission nga landaka géri ko beto na landaka ezali bosolo na politique ya ndeko nga Israël Mutombo muluba ya mwindu parce que quelque part na zwaka moi vérité kuna ata œuvre salami na maboko ya mutu ezaka parfait to ezaka correct te mais quand même ndeko na biso Israël asaka mosala na ye yango moni bandeko ebele bakomi ba détracteur na ye bakomi bayini na ye tika na loba lelo boye lelo maloba ya tata mokonzi ekolo mboka kenaki lelo tozwi président moko chaque pays azokenda azokutana na bakongolais ezalaki na baprésident mosusu to na bakonzi mosusu bazalaki na régime elekaki atakei Tchad ake Botswana bakongolais bana ya mbwa bana bitike akokutana na bango te mais lelo quand même tozwi mwana ya docteur en droit tozwi Félix Tshisekedi Tshilombo tozwi soki akendaki Tchad wana ko bapeke nakendaki makambo na ngai ya indépendance ya Tchad to makambo akendaki ya Tchad wana abeti ne pe ba congolais kara mais quand même ba congolais basengi bakutana na ye pe avandi na ba congolais azosoana ba congolais yango moni to bakake na teti ya ekolo il faut mwana mboka nde azala parce que mwana mboka azali lokola matembele ya sima ya ndako esovaka biso na moment oyo tokoki kokanisa te mpe esove biso président oyo toyebi lelo ndako na bango na limete tokoyebisa mama Marti tala mwana oyo asali te na suka ya manda na ye mais bino lelo bokomi kolakisa biso bokomi koya na beigir moi lelo bosupporte nga na ye kokondane bandeko na biso ya opposition ntango nazoloba opposition ezali ebele mais opposition ngo mpe bozolala ntango bose distraire bozo utiliser mama ya bato mpo bimisa ya koma célèbre mpo bino na opposition namona un grand monsieur un grand politicien lokola ndeko nanga kulutu nanga Fayulu mama moko boye afingi mutu mais yo ye boyambi ye boche à la barre bosali mitingi bovandisi mama wana avandi politicien munene lokola kulutu nanga Martin Fayulu ovandi mama ya bongo azoloba bokomisi star bokomisi politicien. Alors moi je trouve bien que na moni pene siko opposition kufi yangoyo opposition ezali pona kolakisa tata mokonzi ekolo tala ozosala te tala place boye nzele bebi tala place boye ba fonctionnaire bazolela tala place boye ma eza te bino botiki bokomi ko utiliser mama ya batu pauvre mama ya batu oyo nga nazoyebisa boko tsanga na ndaku ya mama wana mama Marie bakomi ko benge kutu mama Marie Mboso donc akomi ne famille ya Mboso mama batu komane mama Marie mais lokola bandaki na Mboso yo bakomi ko benge mama Mboso mama oza mama soki ya 70 ans et puis bandeko ebele bokondane bolobi tata mokonzi ekolo akoki koloba kamwa mama wana eza expression tata mokonzi ekolo aza na respect ya batu makasi akoki kodimine te akoki kofinga mama wana te eza expression kamwa mama wana eza expression bakongole botika kozala mal intentionné donc mama wana azwi tokele na tozonga na tovara nanu na régime elekaki mama wana pena nenga lobaki makambo wana mama wana na régime uto lekoyo mama wana pena nenga toucher mwasi ya tata mokonzi ekolo mama wana bino bozoloba wana est-ce que tokoyeba na place a okende est-ce que tokoyeba na lilita na ye to solo la bien parce que biso surtout to ba kino to ba congolais muto ya bamba libanga na Schengen na 24 ans to mona ta lilita na ye to mona ta suite na ye mais lelo bino ba journaliste et puis vous les journalistes au soit disant botanga ba ifasik bozana kiti bo vanda nan pona yo tanga ba komona bino pamba po bino so ba monika tala garçon wana tanga te abima journaliste par hasard chroniqueur par hasard on va la simanda on a monsieur ba ke na tanga te
naza mwana pédagogue naza mwana pédagogue ba français msuna lokota na balabala te neti ba mise en bière ba molo ko mise en bière nazo pas tata na pédagogue professeur na école Mokengeli en 1986 bino lelo bokoma mona ke bino mutu botanga ba ifasik ba journaliste politique botika ko benga ba journaliste bomi benga ba jalelo ya mutu intel botika bazo utiliser bino lokola bozana ba débat bozana souci bobima na babasio bazo lata mikolo danger botamwa na ba jeep bakomi ko pesa bino mbongo to yebi bino bafuta bino ba parmois na ba politicien botika ko salir tata mokonzi ekolo et puis moi nazo féliciter liloba wana yaka critiquer tata mokonzi ekolo yaka loba na mandat na ye azo sala te mais soki oye ko finga en tout cas wana prison ekotonda omoni makala wana ekotonda pena j'appuie et puis yon ndeko yo tunaki sous régime Kabila loba mu cadre IDP soto nini communicateur IDP mo bakanga oza lokuta yuzo ba ne communicateur IDP bakanga yuzo lokuta ba communicateur te be Eliezer ba beta ma combien de fois ba Mike Mukeba ya tabuni nzela lelo ba beta ma combien de fois ba Daniel Safu ba beta ma combien de fois ba saki na ba membre IDP te même ba salaki na opposition ba Franck Diongo na ba beta ma torturé yo kanze zaki pona nini vous êtes mal intentionné. Maman wana maman président bimis expression le bika moi maman na bino le bika moi maman et ces expressions maman wana soka zaki na régime ya mufunge mukamate mukwat mukwata kutu na chiluba. Est-ce que maman na lingaka bika mais tala mokonzo aye na idée ya malamu bazui maman na ba pesier conseil puis ba pesier bible ake ko tanga verset oyo ko l'accès éduqué soki maman boti bana bazo so misala te kende église soki maman boti bana bazo ngo baka cherche nyo so sundira ngo l'état il faut peut-être créer aka est-ce que na tanga journalisme soki maman na bana ne bazo so réseau ba ba ke to tanga to so misala te bon créer misala mususu o botanga botika ngo nanu mutu mususu bona zo kumba moto lelo est-ce que tanga classe à moto nous avons des docteurs en droit na moto nous avons des taximen baza batanga ba classe ale bino bana mama na boyeko to tanga ka classe to zo misala te yango botini mama na bino finga moi ça chef de l'état non et puis on les a outrage à makasi. Et ça pena outrage outrage moya makasi bon féliciter Félix Tshisekedi tata mobutu ba toucher maman Bobila dawa neni maman na toucher maman Denise bon c'est comme si bon silikisa baluba toza na posa eloko wana te toza na posa na ngote nous tous nous sommes des Congolais mais tant bazu mutu ba kangiye après ba éduquer et puis bazu ba pesier enveloppe maman zoa mais là moi mai ale bino mo instrument boko misa maman ko instrument moko ya opposition na bino zanga makasi denile sipe wana lobby tous les candidats on bozo postuler boti ko bebisa mbongo Tshisekedi olekane na 2023 denile simuta lobby biso muto lobby ta yo siko zolo bo akoleka pona nini seka akolekane kaka na mafia yo kalisi muto za matricule en voter Tshisekedi te muto outi na 70 000 muto outi na 60 000 le loi comme na 240 000 en voter Tshisekedi te. Tous les messieurs bozo la novela c'est la politique. Oh, on a ça bien Tshisekedi la salité oui, on peut nous reconnaître la salité penza parce qu'il y a salité à 100%. Mais quand même ça na bino comme sous totali moi na mboko a sali quand même. Na pesa qui devoir botangi na commune moko Kabila tang sabana ofele. Commune moko, province c'est commune. Et le Rolex Tshisekedi yango wana. Ata ngoango apa nazo pesa merci na page Facebook o ezo pe na vitesse makasi satellite congolais ya ndeko na biso moko za journaliste asaka musane apibiaka ba sango moko za très crédible et puis page o penanga na fonctionner na ngonde eza partenaire na Kinshasa makambo ya Yves Malou le papa de bébé betela bango loko na page kuna bayoka ba sentir ba ko mela javel na ebite soki mbula nini l'église
soki 20 ans nano bamatisaki bato salaire te lelo biso tokokisi yango okoki kotuna basoda okoki kotuna baenseignant okoki kotuna baminganga bakoyebisa bino ke lelo tomatisi salaire toyebi ke ekoki nano te po makambo kosala bapasi eza nano ebele mpe ke mbongo wana eza mpe nano mpe ya makoki mingi te yango bozomona tozosoulage quand même côté enseignement bana bakoka kokende ata ofele comme ça baboti soki bazwi mwa mbongo wana epesi bango occasion basala eloko basala nango eloko mosusu au lieu bakotisa yango na classe donc ezopesa bango mwa pouvoir d'achat mais tozali kokoba se kokoba mboka na biso ezali mboka ya bwanya eza na biloko ebele eza na richesse ebele richesse na biso eza koyibama mikolo nyonso oyo likolo ya désordre ezalaki na mboka na biso na corruption yango tozali kobunda po tokombatre mabe maso wana totala ndenge nini tokokende nango elongo donc yango nakoyebisa bino tokoki kolinga te tozala na bitumba po baprogramme nyonso wana nde naolakisa bino ekobeba nyonso tolukaka mbongo totiaka na kosomba mandoki na kolendisa arme na nzambe président ya boye tozwaka ye kalo nyonso tute mpo na nini yoka nde tata mokonzi ekolo aoloba azoloba ke tosali effort kamwa effort soki ezali baprésident mosusu balekileki banga batosali banga bayesa bino tosali nde bakosa biso na 5 chantier oyo soki mpe ya bango ya butu e soki mpe ya moye to bando bateki sasa mwa kitoko mais tata mokonzi ekolo abi tosali quand même moi bana bakendaka classe mbongo wana mama ola futela minerval asala nango makambo so adébrie ata tosali ka moi donc azo reconnaître ke bakokisi te bandeko na ngai totika kifana kwiti totika kozala bamalanda ngombe yango na uta ekoloba alobi nini alobi botuna baenseignant eza après 20 ans bamatisa bango salaire te mais il y a sali ka 3 ans quand na 3 ans on a pas bunda na mati bango salaire mais na ba 20 ans ba 18 ans bouta bamatisa ba enseignant salaire bamatisa ba fonctionnaire salaire congolais tika kozala lokola peuple moko faible ba utilisaka bino na ba politicien bokoma mutu ya mboka na bino ayibi mbongo ale bakanga ye te ale bino na mboka bino bo marché biso bato intel to boyi bakanga ye bozozongisa Congo sima boloko ekotonda omani boloko ekotonda tata mokonzi ekolo alobi boloko ekotonda Denis alobi ba politicien bocha candidature bobebisa mbongo te Félix akoleka na 2023 Yesu nalingi naloba boye deuxième vidéo yango oyo eluki makambo soki maloko ekotonda na bato ya bilinga ndenge wana ekotonda olingosa na politike yeba ndenge basaka politike kritike régime naza na problème ata moko te linga ndenge tozosala mosala loba ndenge olingi mekokosa te Chibompuya tozokende bien obimisa président kaza moyibi eza likambo monene alors wana ekoda justifie bakisa bajuge likambo wana esalemaka te bomanipule mama bozo wana kombo ya nyakeru ezalaka na kongo te me oyo moboma olingo voilà toye siko place openga mpe nenga naloba nyangwe nako napesi komba mutu te komba veni nyangwe mamari mboso defi ezali to bato luka bakombo ebani na nya to bani na nyangwe eza veni siko ti bapesa konga veni eza veni ya Rwanda to eza veni ya Burundi to eza veni ya Côte d'Ivoire c'est veni ya Congo nyangwe sikoyo bandeko na biso baleka baministre lokola ba Claude Nyamugabu do yo mama rolingolakisa biso ke baa bacongolais te do yo olingo tya tribalisme na kati ya Congo
tika sunga na répondre au kusiko autorité morale na yo moi si na nationalité ni ngam na lobi ngo géri autorité morale ya Mama Marie moi si na asa nationalité nini toke nesko bon alors to lingi biloko wana te politique toke ne ko s'attaquer na basité o s'attaquer président ya lobby critiquer ngai ya ko bimisanga moyibi to okene na l'état géri à la barre obimisi tata mokonzi kola mboka moyibi allez lakisa preuve soki preuve ezate ngaye makale wo ekotonda ninga lobi ekotonda pona bato mbilinga milinga lokwa bino bato opposition na sukisi botika ko manipuler ba mama bato migra malunzo o déranger nga bozo manipuler ba mama bato bo manipuler mama na leki na France 24 aleki na RFI aleki na TV5 bino bato opposition bo sepeli nango natali pe politicien mo aleki na TV zolo bake mama wana za mutu mukiete po président république lo baka moi mama wana TV5 elakisi na conteste nini elakisi na conteste ba mindele batali tala voilà une congolaise aso insulté ma moitié ya mokonza mboka na bango tala mboka wana bazaka na batu bazaka ba mal intentionné prévane mindele mo ba uti lo bango alobi ngana za rival ya Macron mais nakoki ko finga Macron te nako critiquer na politique de opposition tu gênes bo choué bo l'axi déjà que na 2023 bo soité comme si Mama Marie Star avec ça postuler la présidence a postuler la présidence bino mo postuler lisuté na chité na débat bo utiko lo ba bo toucher leader na ngana linga mingi na votaka na 2006 Jean-Pierre Bemba Ngombo semeki na biso tika nalo ba semeki na biso mama Zalinde konanga bino lelo bakomi ko na ba débat ba politicien bo na débat pourquoi Jean-Pierre Bemba zaki na fête ya Fanny Tshisekedi félicitations mama Fanny Tshisekedi na papa na biso David Mangaya bino tala débat bakomi na ona TV pourquoi Jean-Pierre Bemba zalaki na fête wana pourquoi Mbosso zaki na fête wana pourquoi à part la politique vie réelle les amis vie normale ce sont des frères yo zolo ba o soki invitation ya kipana bino est-ce que yo ngo yate to invitation ya kipana ngo yate botika ko toucher ba kombo ya bato tango zo ba bongo outrage tango bimaka ezalaka mvutumwa omoni outrage tango bimaka ezalaka mvutumwa Jean-Pierre Bemba Ngombo allait placer batana na mboko ebele na ndeko na ye Félix Tshisekedi. Donc à part politique, ce sont des frères. Baza bana ya bato batata la bango basali kombo na kata mboka oyo. Baza ba n'importe qui te. Papa la biso ya nani. Papa na ali président mokonzi ya Sénat Bati Lukwebu. Asa papa basali na tango Mobutu. Ba yebani baza na intimité mo na famille Tshisekedi. Comment bino on est ba ni politique lelo bino ba journaliste bazo utiliser bino. Ba journaliste bo BBC musana bino bo BBC déontologie. Quand on filme biso ba journaliste internet, ba chroniqueur internet. Parce que moi na lo baron na journaliste. Je suis réalisateur, monteur, caméraman. Yo c'est la mokoni pour ben un journaliste. Quand on a vraiment présenté une mission politique dans la télévision claire, télévision 6 mois impayé. Na rova na télévision moi 6 mois impayé, na ça musala 6 mois impayé, na 4 na musisa mutu. Donc ba journaliste ba pesa bino ba mbongo, tu gênes. Bo ça la Sony. Bozo ki samboko Sony. Donc na suki si awa bo continuer ko s'abonner na Congo Gold TV. Ya yemoko papa na biso Michel Mbayabu. Wako etumashi wa momo enuko etukatu jimini mulu mawa mpolondo wa mankanda wa Monique essuyer à supporter. Donc papa mokonze ko la lobby boloko soke ko tonda etonda pona batu ba milinga lokwa bino opposition bozolala Denis Salobi botika perte Félix Tshisekedi 2023 ako chapeauter Kenya yango président de la République a bimi déjà. Et ngaye bitumbe banina na place à Seni. Mais awa Félix Tshisekedi aleka omokata lisasi. Okata mutu mo bakolane.
sauf ka bato balelaka bato bakanisaka pouvoir ezonga supa na bango bakoma ba chômeur États-Unis beaucoup de un message aux États-Unis ni anglais ni en français soko sali baje toke pas Poutine moi so sali baje na secrétaire no tindi wana akoma ba biloba lo bana toza négociation mona Rwanda te Félix Tshisekedi loso kufela po ayebisi États-Unis boza na yebisa bino o batata la bino bele baleka na bokonzi batika na yebisa États-Unis te gagnant et là Félix a kufela na mboko gagnant États-Unis tu dois gagner nous aussi on va gagner. Poutine a se téléchargé Kalaming Itaoya. Mali, armée française est longue. Bon, mon armée a Russie Koti. Ah, on a resté. Armée a Russie Mtekende Kuna. Bon, c'est la bonne monde. Mais bon, ça va bisoa. Bon, continue à voir. Merci beaucoup de faire une enquête pour la minerai. Oh, nous sommes tous Zali. Comment on est en train de minerai? Eh, ngaye. Eh, yes, ouais. A tous écolo. A tous l'outil ya minerai. Enquête bandit. Enquête bandit. Et on va beaucoup ça malade beaucoup exil. Enquête bandit. Bye. Tu se retrouver le monsieur Koya. Soko gagner singa okozelo ko mote. Famille na ngata likili azate. Okobomanga pamba na okufa pe leta otuna te. Bye, ciao.